ancêtres ainsi que nos trois papes, source de la foi kimbanguiste. Vive la République démocratique du Congo, la terre de nos ancêtres. Vive le peuple, vive le 12 octobre marquant la disparition et la naissance de Saint Papa Simon Kimbangu. Vive la terre sainte, berceau de kimbanguisme, comme la nouvelle génération Ingeta. Au jeu de questions-réponses, nous allons passer la parole à un acteur potentiel qui fait la promotion des arts Kimbangu à travers le monde par ses multiples voyages. Quelque part, c'est un ambassadeur culturel. Il s'agit de l'ambassadeur itinérant de la Commission des droits de l'homme et président du CRAC, l'artiste Jospin Luanga Congo. Mbote la biso, bapandi sango, mbote ba culturel, la biso nyonso oyo tozali pe toye awa po toyoka makambo oyo ezali important oyo biso ba scientifique totali na miso ya science la spiritualité to molimo etambola makana culture elongo. Avant tokenda mboka Chine, le président de la République, où azali garant la nation, pour soutenir politique et culturelle, tout le monde a qui maman la ministre Yolande Elébé pour défendre politique et culturelle dans le conseil de ministres. Ils allaient qui déjà pas moko ya monene pour y pas ali moko ba komi ba beaucoup. Ayambaki ngai na délégation monene oyo eutaki pe kamba Dr Fazam Kamalabadi, François Gossé oyo bazali ba pionnier ya Future Trans Group na mobembo na biso ayambaki pe président Saint-Pierre Roger elongo na Kulutu Prof Chamala et Kulutu Prof Misasi et toute la délégation. Pour ne pas citer tout le monde, dans la coopération la biso ya artiste plasticien. Bon qui pas yambaki ambassadeur ya culture et na ba li o bazako œuvrer na domaine culturel. C'est que au nom aussi il y a ambassadeur ya l'UNICEF Kulutu Pascal Okwankanza nde biso banso totali que mokili na biso eningani lelo. Papa Simon Kimbangu patrimoine international où la Kisibi son kita pour les lots au monde à 6 avril chômé payé la conscience africaine n'est tata mokonzi kolo na ba institution batele ki yango kasi ezalaki na naissance pe na disparition physique yango ezalaka le 12 octobre na Elisabethville lelo to bengi Lubumbashi nde tata Kimbangu na mythitisme na grandeur culturelle oyo azalaki nango lobaki Lubumba ntiabeto donc battre la mboka na biso to benga ngo lelo Lubumbashi elingai kolakisa ke alobaki ke nzoto na ye etikala na Congo po mokile ya ka tourisme culture tout ça ezali élégué toyokaka hymne national. Donc naissance na ye oyo emonana ki po biso ba culture to croire na réincarnation parce que la spiritualité est organisée la moko na scientifique ndé lelo to moni que chose spirituelle sa divinité papa Simon Kimbangu kiangale biso ba scientifique to bengaka boussole grande boussole oyo double anniversaire aux le 12 octobre to reksango na kimia ndé to sala ki elongo na bakulutu na biso na kombo na bango ndé baleki to vandi boye mémorandum oyo akokotisa na justice na c'est ça na ville province de Kinshasa donc ba autorité presque et puis les ambassades pour na kolakisa ko tombola encore une fois kombo wana ezali patrimoine voilà ndeto vandi awa na bino média oyo bozali pouvoir ya komema sango po ete mama nguba mama mapa yeba papa Simon Kimbangu aza ya famille te aza ya ekolo te aza ya pays te kasi azali ya mokili mobimba nde wana ezalaki intervention. Pour rappel, papa Simon Kimbangu a été emprisonné à Elisabethville où il a connu sa mort physique le 12 octobre 1951, à moins que je puisse me tromper, 1951. Et c'est à cette date qu'est né son petit-fils qui est le chef spirituel de l'église kimbanguiste et responsable légal de l'église kimbanguiste, en la personne de sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani.
Sans plus tarder, l'artiste n'est pas seul ici devant. Il y a aussi Papa Cédric Abazi, qui est président d'Agora. S'il a un commentaire à faire par rapport au mémo qui vient d'être lu. Bon, voilà. On n'est pas là pour faire des discours, mais nous sommes là plutôt pour accompagner l'événement le 12 octobre. Alors, sur ce, Nakansi Batpanzisango Bazaliawa, ce qui est l'eau, indépendamment, il y a l'église, parce qu'il faut te préciser que l'activité à l'élo, ils allaient activité il y a l'église Kimbangiste, ils allaient activité il y a Congolais Nyoso. Oui, c'est décidé que par souvenir, parce que le prophète Simon Kimbangu Mokolo Akoufi, Akoufa Gipona ba Congote, Akoufa Gipona ba Lubate, Akoufa Gipona ba Tuyami Kusete, ba Tuyami Laïte. Apes Bundagi Bitumba Ekolo. Oh, Ekolo Zali, Bongo Lelo, 26 provinces Nyoso. Alors, date le 12 octobre, et cause à la exclusivité. Zali date à Congolais Nyoso. Bongo Mokolo Wana, et Zali teke auto opposé activité Wana na activité Mususu. Et ça dit que na mabongisi ya Nzambe alingaki ezala na coïncidence moko oyo spirituellement eza na signification makasi mokolo Papa Simon Kimbangu le prophète azako kufa et ça là que le chef spirituel sa divinité Papa Simon Kimbangu kiangana abotama donc d'où congolais na so place azali oza obligatoire te ko zala kimbangiste ponde to zali pe awa bano kimbangiste bazali mais to lingi désormais to botsa na kati ya makanisi na biso ba congolais culture ya ko respecter ba oyo ba bundi pona solo likampona libération ya likambo ya mboka parce que tout comment on remarquer le c'est avec facilité on a une personnalité à pesa qui vit na epona ekolo que moto tam sur ba réseaux sociaux a reciter comme on est avec légèreté oso kena ba mikili ya bapaya bazali peine na bato yo ba incarnera bikolo na bango donc eza question ya religion kakate. Les alliés question il y a foi kakate mais alliés question il y a école donc la date il y a le 12 octobre congolais c'est pas Yazali ou Yazali Kimbangiste ayebi et pas idini ba Kimbangiste ba kena sangana à travers la ville de Kinshasa mais mingi zalaka bongo na kati ya Terre Sainte na Nouvelle-Jérusalem ou Yazali bongo cité en Kamba mais congolais ne sont dans le pas Yazali ayebi que le 12 octobre a koki kozwa initiative té ya kuluka ça l'activité mon concurrente pour na ko désorienter opinion ils en a donc le 12 octobre oyo 2024 les alliés bongo na ndenge na tangi pe ngai pe lokola na memo oyo les alliés bongo placés sous l'égide il y a paix na amour au place et pas oyo bolingo ezali et pas oyo kimi ezali bato babika kamalamu mais pas yo kimi ezali te bolingo ezali te ne pas désordre des alars donc to senga vraiment na bapandi sango oyo bazali awa ya motu e rozala ko exploiter au maximum hein, ce qui est dit dans ces mémorandums on a bandé ko oyo bazuite ko se déplacer même bakoyeba o tozo solo la lelo grâce na bino donc to senga vraiment na traitement il y a sujet oyo et ça les m'a dit de manière particulière avec une orientation positive. Merci. Merci les associations représentées ici. Chers amis de la presse, vous avez compris que c'est une démarche de conscientisation sur le valeur comme patrimoine culturel de Papa Simon Kimbangu. La balle est maintenant dans votre camp pour certaines questions d'éclaircissement. S'il vous plaît. Madame. Aza pour les Africains, pour les Batunions, pour les Églises. Mais constant on a na sala na mona que ba kimbangiste ba commissaire Papa Simon Kimbangu comme si Azaya bango moko moi explication pour na wana. Merci. Rappelle encore le nom. Maman. Maman est ba congolais. Cette question moi est très capitale. Le 6 avril d'abord, notre chef de l'État Nora Naye a élevé qui le prophète Kimbangu to vénéraka mokolo wana le 6 avril. Donc le 6 avril Kobanda mo continent biso mboka apesaki azwaki décision wana ya biso ba congolais mokolo wana ezalaka journée chômé payé donc to vénéraka kombo wana prophète Kimbangu alongwaki ya famille alongwa poli banda kalazaka pe ya famille parce que aza déjà esprit azalaka famille te akape ya motuté mais mon colonel ekotalisa nation mobimba ke na mokili mobimba
sans d'abord maman pour développer na mokili faut vous en a 5 éléments. Vous avez la langue na bino, vous avez la écriture na bino, vous avez la système politique, vous avez la éducation, forme éducation na bino et voilà. Hein? Na religion na bino, 5 éléments. Ce que tu as dit na sima bon na écriture ba te belé ba otala muta otala bo est-ce que boye bezanine. Écriture mandombe. Et na écriture mandombe base ya bato vandi na écriture parce que mboka se boza na code te et ça passe pour décoller. Donc mokolo les 6 sont aller papa président na biso ya mboka apesa ki alobi journée chômé pe na bakia to bandi ko dékofunga mokolo wana. Donc Congo pende funga maki les 6 avril. Pona ko vénérer le prophète Kimbangu. Pona nini po soki na mokili ya molimo kangami na nzoto ato salinyo so esimbati. Je crois on est d'accord. Parce que ndenge to tambola force na biso utina nuna o e bombami. Et puis to mona ndenge to komona. Donc écriture na lobi wana et yaki pe pesa makina valeur na prophète Kimbangu. Mbala moko boye ba mindele ndenge ba mandai ko poursuivre ba yo kangaye. Ayebaki déjà que ba yo kangaye mais tango azo longwa abwakaki Descartes. Pas kundu pelekele 5 ED. Toko sala exercice nabino soko zu 5 na de sangi sango esika moko pesi 4 briques. 4 briques wana yango muteko koma makamu nyonso alphabet makamu twezo koma mana déchiffrer wana. Soki ba ebakei déjà na kati na terre sainte na kuna na nkamba boko kuta ndako moko ezali na elembo wana. Donc biso ba congolais elembo le 12 octobre oza ko célébrer mort na naissance ya son éminence Papa Simon Kimbangu Kiangani. Donc koko akufi abota milisusu. Donc ezali résurrection, ezali ouverture na mokili ya molimo nanu et puis na bonzoto. Donc tozali na ba bazali na posa koyeba congolais tokozala na ndenge tozali te mais le quoi to ke malembe ko soigner na mokili ya molimo. Donc tout ça est de malamu. Mais pour la deuxième question na yo église kimbangiste atika ezayete muto akangi ba congolais nde batala kalikamba on libanda or ezali kamna bango et puis tout le monde a cause à la kimbangiste ou na forme ya église te mais olinga te koko na oye wana fo kanisa ka po belela kae pour na solution. Merci madame. Mort et naissance. Mort et naissance, il y a Papa Simon Kimbangu. Comment est-ce que date mort et ils ont signifié 2 événements? En fait, petit-fils. Curieusement. Et donc c'est lui. Dans une lecture spirituelle, on parle de la réincarnation. La continuité. Et puis, je voulais revenir, avant même que l'église kimbanguiste puisse considérer comme divinité Papa Simon Kimbangu, il faut dire qu'à ces jours, Papa Simon Kimbangu est inscrit comme patrimoine culturel. Vous comprenez par patrimoine culturel, chaque citoyen congolais doit promouvoir un de ses valeurs culturelles à la personne de Papa Simon Kimbangu. Donc aujourd'hui, si on parle de l'indépendance de la RDC, il a existé des éveilleurs de conscience comme Papa Simon Kimbangu qui a éveillé la conscience de citoyens congolais à l'époque assez libérés de l'esclavage, de la colonisation. Merci. Pour la maman, la spiritualité tout monde à molimo, les scientifiques sont malamu parce que la spiritualité tout molimo est beau monde scientifique. Donc na aura spirituelle ezalaka na hasard parce que Fox ya mokili na biso o tovandi na Congo bomo tozana tapi kuba wa tozana chrétien ndenge ndeko mo centre tikoloba touti na ba hermétique ba hiéroglyphe ba coptique donc ba koko na biso nzambe naissance ya mokili bandia o bokongo tanga bomo na l'os du chango mathématique ya kala ça fait 22 000 ans avant notre heure. Papa Simon Kimbangu azalaki na baye batanga ka babuku o babenge santo pona bato baza ba religieux bomona na Genèse premier verset que mokili zalaki molili
sika molimo nzambe eotamba likola mai pole gangi nzambe mongongo ne gangi pole biminde kombo tata kimbangu wana donc kombo neza na babuku tu Torah Bible papyrus et consort donc na divinité na azana grandeur loko l'éléphant yo muto ko mona na modèle ozo ko mona yango mona zo ko sangisa catholique musulman athée tout bango tout wana bana forme na bana donc il a fallu les 12 ezala pona attraction to courant spirituel wana et monana po succès ndenge fleuve Nil fleuve Congo ni les bandits awa donc marambutu banda awa ba denga berceau de l'humanité za hasard te ndenge mokonzi ya monene ya pape wa Roma Jean-Paul Barake amoni nzamba botami na nord de l'Angola donc ezali ba principe o ba scientifique nde moni balobi ke lelo to tombeli yango comme patrimoine voilà on a voyé ko bakisa pona tata kimba alors vous savez selon dans votre intervention vous savez que vous parler de Kimbangu c'est notre Kimbangu et comment arrivez-vous à ce que tout Congolais puisse s'imprégner de cette date qui est fatidique et punitoire pendant qu'il y a deux éléments qui se coïncident. C'est que si on peut bien parler de la disparition physique de Simon Kimbangu, là je pense que c'est l'affaire de tout le monde. Et en y ajoutant, il y a également la naissance de sa divinité. Je pense que le nom Kimbangu, c'est comment ils vont s'imprégner de la chose. Et puis une deuxième question, c'est bien que la date c'est le 12, donc quel comptez-vous faire pour que cette date-là, est-ce qu'il y aura une activité prévue pour le 12 et pour le moment comment le plaidoyer doit se faire. Donc voilà la question. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo parce que ezalaki na maréchal Mobutu comme président de la République, ezalaki na président Kasavubu et l'ancien président Joseph Kabila Kabala. Donc il y a une continuité, il y a l'État, ndenge moko continuité ya spiritualité ezali. Donc molimo et se réincarne capo et puis sa confirmation à continuité. Hier moko na 1921 le 10 septembre na Mbandasa dans lobby que Mikolo Ekoya bana bakoyeko la minoko bapaya bakobima et puis tokomona ba président tokomona ba généraux tokomona ba chef d'entreprise ba congolais lelo moni memo esangani ba congolais ne basali yango bana mboka donc ça dit eza hasard te et puis soki siko kalezala ki na continuité o ezali eza na guide suprême ba benge chef spirituel sa divinité oyo nde biso fototala to yoka oyo yazo mema kangu wana donc lignée wana pour l'Afrique et son indépendance spirituelle. Nako chité peut-être na deuxième avant président Saint-Pierre Roja Loba na côté à Momoana Otosali et si to côté ici d'ailleurs tous na bakisé de réception awa yango to sengi pe to kumisi bakonzi mboka tel que c'est ça qui na ba initiative ya zupamba te toza pays moko bien éduqué to koli na ba valeur to toza ba bantu tokoki kokola collaborateur motomoko atie bolumbu motomoko alobi bozoba na bakonzi na biso surtout batata milimo y compris azali chose spirituelle azokotala kimbangisme voilà protection est important pe to moni biso sur le coup na papa gouverneur ya ville à Kinshasa na occupation mais na koyamba biso akotala ke memo est important que ba culturel ine basangani oyo bazana ba entreprise bazana ba mouvement association culturelle et consort oyo pe l'état pesi bango mokumba baziongo et ministère de la justice et consort pour ne pas tout citer. Voilà moi moké na wa loba pour te développer. C'est bon, merci camarade. Le nom c'est le développement. Nous tous, il faut tous à la centrer la culture. Il faut que le respect, de respecter nos valeurs culturelles. C'est ce qui fera que nous puissions décoller. Et dans la culture, l'éducation fait partie de la culture. Ok? Et quelque part, vous m'avez écouté, je parlais de l'écriture Mandombe. Et d'abord, avant tout, j'ai cité les 5 éléments qui favorisent, qui donnent l'avantage à un peuple de se développer ou de décoller. J'ai dit l'éducation, l'écriture, la religion, la langue et tout. Donc, ça c'est le simple commencement. Au bandit, cette fois-ci, nous la jeunesse, le culturel, jeune, notre mémorandum est continue à instance NIOS. Nous à réception tout et nous allons faire rapport à notre père spirituel, son éminence, Papa Simon Kiangani, pour qu'il ait la réponse au tout au
Et lui, à son niveau, Ayebi, de leur pays, la partie religion spirituelle, nango, débat doit développer. J'insiste, on n'aura pas de développement tant que tu reconnaître tout, biso congolais, le grand égrégore, Oyo, et Koutama Namboka, la biso tozoa chance ya kozwa, le prophète Simon Kimbangu. Tant que kaka trovana na banda kumukoloana, to reconnaître grandeur nae, makamusu sur bande fungama sans forcer. Sans ça la gêne, makamu ya mozo fungama. Merci, cher confrère. Alors merci beaucoup, c'est Alain Sidra, le responsable de Mégali, invite le monde là-dessus. Alors j'ai une préoccupation essentielle, je dirais. Alors est-ce que la date d'ici qui est une reconnaissance nationale? Très bien. Pris l'ordonnance à ce que cette date soit vénérée et journée sans paix et tout. Donc ce n'est pas que l'église Kimbangiste est en train de demander quelque chose encore. Nous nous disons seulement la sensibilisation qui doit s'en suivre pour que la jeunesse, nous aujourd'hui qui sommes en vie et la génération qui viendra demain, puissent en savoir plus par rapport à l'image de Kimbangu. C'est important. Nous ne demandons encore pas autre chose. Ce qui a été déjà là, nous, à chaque fois, on demandait à ce qu'il y ait une journée comme ça, commémorative, pour penser à notre grand. Et donc voilà. En fait, la démarche qui anime ces associations, pour nous, par rapport à la question du confrère, on peut parler de Simon Kimbangu chaque jour. En Chine, on parle de Confucius, on parle de Mao chaque jour. En réalité, ce n'est pas autour d'une journée. Donc vous voyez, oui. Donc la démarche dans cette histoire-là, autour du personnage de Simon Kimbangu, chacun tire son épingle du jeu. Le scientifique tire, planche sur le rôle moteur de Simon Kimbangu par rapport à l'émancipation du Congolais, mais aussi les spirituels, l'église kimbanguiste joue aussi son rôle sur l'aspect spirituel. Donc chaque Congolais est là pour tirer son épingle du jeu. Madame... Pour nous compléter ndeko sang, esengelo yeba que Kimbanguisme a 3 pouvoirs, donc 3 principes. Bolingo, Mibeko, Misala. Ah, biso baso toya wate ko sa musala, eza parmi ba devise. Ndenge ba obi ke toto sa Mibeko ko ete sans justice, mboka moko etomba makate. Omoni so toza na amour te, comment toza na unité nationale yango moni toponaki place royale, ah toza na place royale parce ya cohésion nationale, place à Bosangani, soldats, maman et tout ça, batimbi bendele à Congo, na face hôtel de gouvernement, mais un message mobile. Donc Kimbanguisme mais allez affaire il y a religion kakatete, et ali des systèmes, il y a un moni na devise mboka na biso toza na paix, justice, travail. Maman. Maman a la question. Maman, madame, privilégiez les femmes. Évoluer. Oui, oui, oui. Papa Simon Kimbangu a pour mais pour une cause qui est nationale pour tous les Congolais. Alors moi j'allais demander ceci. Pour la date du 12 octobre, tous on a des connaissances au Baouti na likama ya Goma na la Kivu, naufragé à la Kivu. Et puis des connaissances na Est et à RDC. Qu'est-ce que vous avez prévu pour eux en cette date du 12 octobre où tous on commémorer comment on dit Kobota m'appelle Kouf et Papa Simon Kimbangu. Merci beaucoup. Nawana tomo na devise ya Kimbanguisme. Bolingo mibeko misa donc paix d'abord amour. Papa Simon Kimbangu to église kimbanguiste to ba sympathisants ba croyants baza na initiative o bakabolaka biloko babengaka bango ba kengi. Chaque dimanche na ba prison nyonso banda 1960 ti lelo bakabolaka biloko kolia bilamba na o babengi ntinta ni collecte de fonds na cadre ya commémorer kokende na masanga mabete bar te kokende kuluna to bimio gangi pona ko manquer respect yango lisanga wana ezali pona kolakisa conscience ndezalaka na 3 jours ya commémoration na nkamba pona nini
totala nini ezoleka na mboka na biso bitumba na est banguna oyo ya développement ndenge nini kopesa l'état maboko eza devise ya kimbangisme eza ba valeur yango kulutu godel ofombo président tango akenkamba alobi pourquoi bazwi mibeko wana te ezala pe na kati ya mboka ezali ba procédure ta nango ezali donc c'est que kimbangisme en fait eza ba valeur okomona kimbangisi ete akei atemi na nzela ayekobunda ayekosala boye wana aza kimbangisi ete afingi mokonzi ya mboka afingi bainstitution eza bavaler te mais kimbangisme azali moto idéologie epesaka proposition baaction po ete mboka ekenda liboso yango tomonaki ke tokumisa bakonzi ya mboka VPM azalaki na côté naufrage esalamaki mama na biso ya droits humains ezali initiative l'État zobunda pe kimbangisme elongo biso bakritie tokopesa bango maboko po ete likama esalama te yango moni bassociation ya bakeli tel que bafonderie bato basudaka bato basalaka biyike biloko po tokoma koproduit po biloko wana ya lisu te fo tomema solution donc memorandum eza na makambo ebele ya kocreye bausine entrepreneuriat kobatela bafemme viole koyeba bamakambo ezala lisusu te biyike biloko na kopesa ndakisa mokolo alobi gouverneur akendaki kozwa biloko oyo bana ya kuluna basali mais conseil national des artisans on nazali conseiller spécial au président Bizazali kasi ba artisan ne ba former bana wana bango pe ba signer memorandum donc ezali na makambo ebele na kati po etepe ba ndeko ba bakisa monsieur pour pouvoir apporter encore une pierre de plus na vision oyo combat oyo ya kolamusa philosophie africaine ya kolamusa oyo pende zalaki papa Simo Kimbangu. C'est ça ma question. Ok, il y a une question. 2023, le 12 octobre, dans Kamba, comme au lobby, et tout soit un papa. Papa pesa ki biso le bino bana ba culture to kopita en 5e génération. Donc comme tango ya kotonga pe ko vandisa makambo. Et biso na niveau na biso au bazali déjà bazui chance rokende terre sainte. Na Kamba Jérusalem, ba moni misala ngezo salam. Biso le rapesi biso orientation to yaki to kangai maboko te. Kwa to kotaki ba mikanda na niveau ya institution na biso ya mboka, mais kutana ki lisusu na mambo etali ba remaniement ba tout ça ba gouvernement faut aller en place ezo ki biso mo atamoke. Mais to uti récemment ko kutana mama ministre na biso mama Yolande Elebe oyo to zuli kanisi ya ko sala mémorial monene à niveau ya Maluku. Espace monene oyo nakati biso bato ya mboka tokozwa temps na bapaya excusez kokotaka nakati pe pona kokende kotalaka ba visite ko banda ko salama je crois eloko makasi ototi déjà obtenir par rapport à souci na biso ezalaki parce que mboka soko tali biso na o etali bongo tourisme nakati ya ville ya Kinshasa espace ezalité toti ko espace munene oyo mama promettre biso mama ministre na biso ya culture art et patrimoine vers Maluku et na yango ekofongola makambo ebele nakati pe histoire ya prophète Kimbangu ekozala nakati et puis ko retracer ba histoire ya makambo ebele etali mboka na biso pona boyebi parce que peuple azana culture te za pas si pas décoller. Donc bah démarche yali et puis tozali ko kenda déjà malamu je sais pas ce qu'on a satisfait au moins point makasi ezali tozo ko zwa biso ba culturel espace monene oyo village monene ya culture et au salama na kata ville Kinshasa pona ko vandisa histoire nyonso na kati et puis pona ko bakisa RTNC radio télévision nationale ya République démocratique du Congo n'est-ce pas ya mbula moko Mokonzi Aboule, tata Mokonzi Aboule a lancé message à Kotonga mémorial. Mémorial où on a papa Simo Kimbangu a kangama qui a 37 000 familles déportées. Yango bomona na Kamba, ils ont un temple oyo et tongama il y a 37 000 places assises. Nde komba wana e bandaki na 1921 le 6 avril. 37 000 familles déportées. Bakongo bazalaki Swahili pende suku ya katetela mongo Swahili chilele consort donc ceux qui ont na kilelo et rosa la pays mobimba famille 37 000 balobi ke to lingi libération to langi vision ya tata Simo Kimbangu so mémorial wana vision nango ezali ke sala kaka deza banani ba kotonga ngo ngai na yo na ye kuna
na mbongo nini makala nguba caméra et consort ba culturel donc esengeli na biso toyeba progrès wana. Deuxièmement à lancer kolona kobokola oyo ekolesa Afrique mobimba ba terre d'agricole. Troisièmement chemin ya passion oyo tata mokonzi ya école apesi yango pe maboko oyo kosala ke chemin wana bato bakota kamba pe kenda tout ça. Et na kobakisolo lisusu ba mama na biso ngo tomoni toko tomola ba femme entrepreneur ba na biso ba mama ya lingomba na kati ya yambaki mbangisi ba sombi bateau de pêche. Première fois na histoire et kosala mbisi po ete mbisi elesama na Congo mobimba. Quatrièmement projet zali ete aéroport international qui cargo et ça dans toutes les zones, c'est-à-dire tous à côté Congo voisin, tous à côté Angola, pas batezali mboka moko to mola na amour. Ceux qui n'ont pas tanga ezali ebele n'espace kaka ya un ya moi na posa ya kimia pour soutenir vision tata mokonzi ekolo, vision ba culturelle pour paix et kouta na kamba on ba que espoir du monde, église universelle dans l'universalité ya kimbangisme. Voilà RTNC. Il est 12h30. Présidentielle, pourquoi cette reconnaissance et soit qui moi tant et belé parce que tu as dit que l'église Kimbangi c'est va travailler car on a régime. Mais pourquoi reconnaissance il y a d'autres aussi pour moi tant avec reconnaître encore dans la 5e régime. La deuxième chose déjà, dans les réseaux sociaux, dans l'introduction, il y a une problématique à ce qui concerne le corps, il y a Papa Simon Kimbangu, le prophète Nabiso, et ça, normalement, parce que les corps en Belgique, les autres soutiennent que non, ils sont en Kamba. En gros, aujourd'hui, moi, occasion, corps, il y a Papa Simon Kimbangu, ils sont en Belgique, donc ils sont vraiment en Kamba. Merci beaucoup. Média. Matete Télévision. Matete Télévision. D'ailleurs, à Elisabethville, Wanakutu, Papa Félix Azalagité, Papa Kassavou Agité, Zaki, gouvernement Congo-Belge. Les Belges, ne basaki mamunyo, c'est qui t'a na bichingobila, na recommandé Zaki, les 2 juillet, qui na matadi mayo, Bakulu, tout ban, so ba politicien, ba s'inclina qui waneza faux débat, Zali, Oyo, Seigneur Rochero Taboulé, na Papa Franco, Baïmbaka, qui sasa, Makambo. La question? Non, non, je vais répondre à ajouter. La question dans le lobby, ce qui au lingo vérifié comme malam, au commune en Kamba, tous la culture wana ya ko kende ko tala ka pe ko visiter. Ce que commune en Kamba, moi tout quand même maka corps pas belge. Ndeko tuni motuna, est-ce que Zolanda ngai wana? Très bien il ko tuni wana parce que toyo kakango metolanda te po ezali façon ko luka ko ko masquer ba makambo ba vérité mutuka oyo memaka nzoto ya prophète nabiso ezalaka kaka wana na sima ya temple en verre là donc très bien protégé kenda wana tuna ba question et il faut toujours senga biso ba culturel na bande ko tout ba congolais tous un système au na ba bibliothèque na biso oyo ezali na centre Kimbangu a na sayo na Kasavubu et puis kuna soko zui tenté na niveau ya kam. L'accès est facile, gratuit. Et ça, on a camboté. Mindondo pesate. Kuno katepe. Donc, question on a banda le lobande de connexion congolais. Bolongola mitu nabino ndenge mingi bakanisa ke. Kor ya prophète nabiso ya galibanda. Te. Soko côté aux chance et que papa pèse autorisation côté na kata mausolée. Kaka na kokota no bando senti ba vibration na. Ndo comprendre yewapi. Pour la première question, au tikoloba. J'ai pas aimé l'accent. Au lobby, Kimbangu travaille comme mingina politique. Non. L'église au centre. Pouvoir n'y ce qu'il y a, l'église a censé travailler, koyo kananaye, ko pesa eba directive. L'église a molimo. Il faut appeler sa directive à cause de l'ennemi à dirigeant ba tiete. Pour autorité te ou pas ya nzambe. Bon moto aye wana nzambe lobi na temps ezaye. L'église au commis opposant ya ndenge nini. Kimbangu azali na centre. Congolais yoka église Kimbangu c'était pour makambo e fongwama tozwa otokoluka. Pourquoi cette reconnaissance Atanango Maréchal Mobutu asalaki poeza Kasavubu ba memi ba na table ronde tanga na histoire asalaki poeza Kabila asali ba procès Banzangu asalaki poeza Félix ayepe ba utiliser pa Nzambe asalaki ba ope bakoyaka donc mboka na biso toza na unité nationale tatabe moko akotambusa pe ba institution et tata molimo aza pona ko soutenir bango opposition ezalaka bosata mais na molimo mamone akate molimo aza pona ko batela wana eza mambo na politique biso ba culturel totalaka accompagnement
il y a des valeurs, il y a des valeurs. Chers confrères, Lumumba dit l'histoire de ces pays, ça serait écrit par le fils de ces pays. Très bien. Maman m'a posé ma question. Moi qui vous parle, personnellement j'étais à Kamba, je me suis lavé à Kamba, j'ai fait le contour même du site de Kamba. Je ne suis pas kimbanguiste, la porte est grandement ouverte. Je me suis mis avec mes chaussettes, j'ai traversé le site de Kamba. Il faut aller visiter. Donc, quelque part, n'attendez pas que TV5 puisse descendre, faire un reportage pour vous. Moi-même en tant que journaliste congolais, le rôle du journaliste est d'éduquer et de former. Donc renseignez-vous d'abord au lieu de se fier à tout ce qui se dit sur Facebook. Merci confrère. Mesdames, moi na nyonso ya Congo eba to jeune nyonso eba ngo nazo komona te parce que depuis 1960 au papa Kimbangu atika biso ti lelo etangamaka kaka na école Kimbangu nayebi te effort nini oyo bozosalaka mpo ekota na baekole mosusu nde tomonaka quand même Jésus Christ Bible ezotangama na baekole nyonso ezala privé eza catholique Jésus Christ azalaka mais siko biso kimbanguiste lokola totangaka ngo kaka na école kimbanguiste jamais etambola na baekole mosusu effort nini bozosala. Deuxième question ezali papa Kimbangu, papa Simon Kimbangu Kiangali azali papa ya molimo ya congolais nyonso to ya mokili mobimba effort nini mpe oyo lokola ye molimo asalaka mpo na mboka na biso tozomona kuluna tozomona pasi tozomona nzala tozomona makambo tellement ebele ye oyo azali molimo lokola bachrétien balobaka Jésus Christ apesaka solution mpona ye siko papa na biso solution nini azwaka jusque là mpona peuple na ye. Merci beaucoup. Au bénéfice du combat de Simon Kimbangu, le même combat continue jusqu'aujourd'hui. En fait, le combat de papa Simon Kimbangu est intemporel. Aujourd'hui, notre pays est convoité. C'est le même combat sur l'identité même du citoyen congolais. C'est les mêmes combats que les politiques sont en train d'entretenir jusqu'aujourd'hui. Et vous-même, vous êtes au courant par rapport à l'actualité. C'est le même combat depuis Simon Kimbangu qui continue. Et par rapport à l'éducation, il est vrai, dans notre pays, les cours d'éducation civique, à mon entendement, je crois que c'est en 2017, avec l'arrivée de l'AFDEL, qu'on a enlevé les cours d'éducation civique. Il y a de pourparlers maintenant au niveau du ministère de l'EPSP, mais aussi avec l'UNESCO, comment inscrire la vraie histoire de notre pays, apprendre ça à nos enfants. Il y a des démarches sur le plan étatique qui sont déjà faites. Au-delà de ce que font les écoles kimbanguistes, mais ça sera maintenant généralisé dans le système éducatif de notre pays. Maman, quoi? Vous êtes satisfaite? Voilà. Vous êtes satisfaite, madame? Voilà. J'aimerais quand même qu'on se mette d'accord. Le 12 octobre. Les actualités politiques, je crois qu'à notre... ce n'est pas le cadre vraiment approprié pour notre débattre sur les sujets politiques. Mais ce qui est vrai, notamment Saint-Pierre Lobiango, l'Église n'a pas pour vocation de prendre position contre le pouvoir. L'Église est là pour accompagner le pouvoir. Donc les lois même maman de Gozalia so yo comme Mozamboka rôle l'église et Gozala pour soutenir. Alors vrai problème toza nango a ezali c'est que on n'arrive pas à y avoir un stéréotype toza sur l'église kimbangiste. Likamto yeli a ezate que likamu ya ba kimbangiste na lobiango awa. Papa Simon Kimbangu tant bakangi et qui a couffé en 1951, n'est-ce pas? Bakanga qui était pour bana na ye bakeleki na classe, babetaki moto, parents mo fundi bana bayekanga papa na bango non. Bakanga ke ya telemaki. Alobi ke moto muindo akoki continuer ko souffrir te. A telema alobi ke moto muindo akoki ko sala suna vie oyo azali na ngote. Bongo maloba oyo alobaki belé belé et c'est pelisaki bakonzi ya époque wana te nde bakanga ki. Donc ne serait-ce pour ça là. Pour s'approprier le combat de papa Simon Kimbangu, aux obligés aux ala kimbanguistes comme religieux. Au Congo, la religion mais rien n'empêche que on intériorise que motoana esprit wana. Parce que le bango mingi bongo esprit wana a koufaki pona yo. Mais le corps la résurrection zalaki et qui a s'incarné les lots. Dans d'autres chers spirituels actuels pour sa divinité Simon Kimbangu Kiangana. Donc nous pouvons croire que sous le plan culturel ça se discute pas. Pour la kilinion surtout tout tambolaka
il y a des valeurs où il y a des situations. Je préfère vraiment que tout tikala la date il y a les 12 auto insister à ils plus likambuya bolingo pe kimia au moto o yazana kata bolingo moto azana kata kimia automatiquement azali na kati ya nzela ya papa Simon Kimbangu. Maman DG, vous êtes satisfaite? Si vous Tony to zwaka ba précision et ko banda wapi et ko sukela wapi parce que nous voulons aussi vous accompagner. Lobby madame Estine Fataki. Comme nos médias hollandais oyo saka message officiel oyo notre frère excellence papa Christian Bosembe azosala ba effort pour na kozongisa droiture na média na biso toza na message officialité d'ailleurs ba église na Congo eza asbel et dépendaka na mibeko ya mboka et salaka ba marche ya contestation te kamba eza pona pena amour papa Simon Kimbangu ba date ne banda 1921 ti lelo ezalaka kaka ko accompagner pe na éducation ndenge tolobi eza na marche moko te oyo gouvernement to ville apesi yango autorisation mais oyo biso toyebi que le 12 octobre biso na bino tokozala na dîner spécial mpona kocélébrer mpe kokommémorer mpe kokanisa nini topesa un plus biso jeunesse na mboka na biso kopesa soutien na mokonzi ya mboka na bainstitution mpo ete banaufrage bitumba oyo bakobundisa biso na bangunya ndenge nini tokolona ndenge nini bafemme entrepreneur toza kolanda awa toteka pilipili manga tomate donc tata mokonzi ya bule aza wana mpona koaccompagner bavision na biso nyonso mpe tata mokonzi ekolo donc il n'y a pas marche mais au biso tosali eza juste koréveiller mpe koteka encore une fois lokuma tata Simon Kimbangu lokola ozali mama ndeko ozalaki na liloba bazali kaka mituna misato ya kotuna ntango tokolobela 10 octobre 12 octobre kososolisi biso ete ezali kufa mpe sekwa ya tata Kimbangu eloko nini ekokonfirme ezali bomo wana ya liboso ya mibale ezali bososolisa bakomomani nyonso bakolanga Kimbangu azali nani mpe kimbangiste ezali nini forma ezali mpe moteisa malamu nayebi bavaler ya fumu Kimbangu azali kimbangiste te kasi ezalaka mpe confusion na motu ya bakomomani Kimbangu azalaka nani kimbangiste eza nini wana ya mibale mpona kosukisa ezali eloko nini esala ete lelo bavaler ya fumu Kimbangu ekita boye ya misusu emata merci konyoso ke na suka nango babi isme eloko esami na bato ok kimbanguisme eli makanisi ya bato basali wana esali église mais Kimbangu azali esprit oyo yaki esprit elati nzoto na mission oyo batindaki ye na mokili mpona kosikola moto moyindo. Voyez, donc différence ezali mais l'esprit de Kimbangu eye kokota na oyo basali na kimbanguisme po epesa enseignement po efongola lisusu horizon mais ye moko personne Kimbangu prophète esprit na kati na ye azali na ba attribution ebele nde na ba etindami komona biso ba culturel to na partie na biso na mission na biso tozosala mpona kopusa culture ya mboka na biso mais na mayele na ye éducation nango ezali okinde kolwanga lobia wa paix travail justice donc nyonso wana moni na kati ya état d'esprit ya moto papa na biso Kimbangu prophète o batindaki pona biso toza censé akoyoka poto développer bandeko ba congolais ata lelo te lobi mboka nyonso moni etombwami ezali parce que bazaka na respect d'abord na spiritualité na égrégore o epesameli bango tango ba vénérer esprit wana ndeke bunda na ba façon tout pona kofungola bango donc différence wana na pesa soki ndeko longa koza pona kosukisa kimbangisme o ezali idéologie tata Kimbangu aza grand esprit akitate parce que esprit ba kitisaka yango te mais kobosana te toza na occupation outi wapi occidentale ça fait au moins depuis la traite d'Inglière Tilelo. Après il y a 4400 ans d'esclavagisme mais mamozolo basiko po botami lelo mais au éviter que yomutu au salaka première écriture au salaka ba tout ça yango za ba effort ba culturel bazo sala pona ko réécrire histoire ndenge tata Kimbangu espéra qui grand-père Patrice Emery Lumumba donc
Tata Simo Kimbangu na fanatisme te. To confondre Tata Simo Kimbangu na famille te. To confondre été autant na classe. To confondre été parce que l'esprit est bimisaka identité quelque part pour yeba ke dimaki awa. Ça c'est une identité. Mais pour œuvrer dans le monde spirituel, tu peux le bilan ba média te ko ko silisa ngo te minute ko sila. Défendre na nengo zali, ya on a le baki ozala ki to bi azala ko l'éléphant. Mutu ko dessiner to za ba peintre ba sculpteur to monise ki modi ki azawana, tango dessiner ka Tata Kimbangu, ako dessiner na forme ya ko mona. Ngana ko lo bateza mabe et ke ko ndenge sali boyo ko lo bateke za mabe. Mutu na ko mona guna yango. Donc esengi de to za na unité, yo zali na mathématique, ngana za na technologie, ya za na fonderie, to sangisa nde to ko sala ba avion to sa biloko na o etika na biso ko sala yango. On a 6 minutes. Peut-être mais bino moko on a tolanda bino to kokisa o papa Simo Kimbangu alobaki tolanda ya banai tolanda ba o bazali na centre d'accueil to tolanda ba o bazali zela musuku na mo awa tolobi bien to tiko komela ba institution tozana ba kizé de réception awa likambo oyo bakonza mboka bakolanda bakotala mibeko mboka basaka nango masekite nako rappeler yoko nako zwa ministre ya justice témoin notre excellence Constant Mutamba lobi boye Asbel ataya lobi te mezalaka bandaka la ba evaka kaka tokoza na de Asbel te na mibe kwa mboka na biso na yebi mibe kwa mboka musu te mena Congo ezali que Asbel moko akozala obeye moko na ba etuki na ye na lolenge na ye yango na tuko loba to confondre famille idéologie moto na vision Tata Kimbangu te na ko rappeler yo boye tant to kaka protestant bazalaki na Vatican na catholique central automoni Tata mokonzi toza na respect na ye sika bango to ba monike na ba principe wana nde esali protestant mais baza ko tambola pe lolenge na bango na ko ebiso na kendaki na Iran na monaki ya latola bazali na islam chiite elingi koloba te ke ria des amabe parce que le temps islamique ezali ndenge tokendaka ba archéologie ba consort c'est que ezali ndenge sempi roger le bakita ngoki ba isme ba consort ba idéologie batonné ba sala yango mais batonyo so baza na direction moko siko na koya na kimbangisme l'église kimbangi s'est fondée en 1921 en Kamba le 6 avril na constitution mibeko na biso ya Rwanda ya mboka tilelo yango bomona ki jour ya inauguration jeter la prison ya kotambwisa Tata mokonzi ya bule Tata mokonzi ekolo et kango nyonso ezalaki wana na musée ningi koloba nini pona nini akendaki kuna parce que yebi ke berceau ya kimbangisme ezali fondé na Nkamba alors auto etikali to tiko kande kwa lobiawa tozana ba toma na biso ebele pona tanga bakombo te baza ebele bana Tata Kimbangu baza ko evrer eza mabete eza vision na bango baza pe na constitution baza na statut na bango l'état pesi bango ba evrer il faut pas confondre que église kimbangi zami balé non église kimbangi c'est moko parce que c'est l'église kimbangiste dirigée par les choses spirituelles et représentant légal sa divinité papa Simo Kimbangu reconnaître dans l'état congolais ce qui on eu retourne la question au na président de la République tiens micro tona ba ministre ezali ba institution faut respecter mibe kwa mboka na biso po ete ba paya ba tosa biso pe ba yeba que tozana kita moneno tozana ngo matondo bon merci l'artiste Luanga mayanga ni pe komi na suka so ko pesa pe de mozana ba o ba de basuka ya conclusion oeza média lelo toza ko célébrer dans 2 jours le 12 octobre na kombo ya bakulutu na biso soki totangi bakombo bazali belé bapesi biso bénédiction topesi bango merci oezali ba Asbel ba sculpture et consort po ete tosala mémorandum oyo biso nde tobandaka po toza ba peintre ba sculpteur bayike makambo ya science totombola Tata Kimbangu bino pe média bozali komema yango ekota mama nguba mama mapa ayeba que kimbangisme to Tata Kimbangu ezali ya ye to panzango na mokili mobimba tozala fier ya kozala ba congolais to linga mboka na biso na amour pepe nde to ko célébrer le 12 octobre et après le 12 octobre to kutani na ba atelier to kutani na ba misala na ba voyage ndenge to sala ka to tombola mboka na biso plus beau qu'avant ndenge eyembami na hymne national obi hymne national Cédric Kabasi le sang, fini par le sang pour l'indépendance. Et son enfant, longtemps couru
et au peuple pardon. Soyez la paix, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entouré, l'hymne sacré de votre solidarité, fièrement saluer la méthode de notre souveraineté. Congo, donc béni Congo, des aïeux Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin, dit 30 juin, jour sacré, sois les témoins, jour sacré de l'immortel, serment de liberté.